mbote na bino nyonso, mbote na bino nyonso bayebomesani kolanda ngai Pati la Belle kati na www.masoloyasika.com. Lelo ndenge ezalaki na bomesano nazali mokolo lelo tozali bongo le 3 septembre 2017 tozali bongo mokolo na yenga na ye liboso na bino bandeko ndenge ezalaki prévu ndenge tosololaki ndenge nakomaki na Facebook te lelo nakosolola likambo oyo etali ne Mwanda Nsemi azali sessioniste to indépendantiste nakosolola ngai moko te nazali na mbuta na biso ndeko na biso na kombo ya Gilles Kisala ye azali awa akoya kotalisa biso ba vérité nyonso oyo ye ayebi na oyo etali ne Mwanda Nsemi yango na koloba mingi te na kopesa ndeko na biso mbote ye moko a se présenter poto kota na masolo na biso ya mokona lelo mbote mbuta mbote yaya ouais mbuta otalisa bandeko baza kolanda biso ozali nani po mikolo lekaki otalisaki biso te ozali ozalaka mutu ya pareko kasi okoma mutu ya BDK okomi mutu ya BDK ya BDM plutôt pardon alors talisa bandeko tobenga yo mutu ya pareko to benga yo mutu ya BDM bobenga nga mutu ya BDM mutu ya bundu jamayala eza bongo mutu ya Kisala naza bongo mutu ya bundu jamayala na Toulouse mamuta bayebi ngai ndenge na oloba bote bana Congo oyo diaspora bayebi ngai donc eza mutu ya kolobaloba te nazalaka mutu ya pareko officiellement na longwa mais na molimo naza na pareko mpo bitumbiza kaka moko mais na molimo mpe mosuni nazali mutu ya bundu jamayala mokoso peut-être kokotela motindo toyeba pourquoi tochange baposition mais mpona lelo peut-être kolobela terme oyo totie oyo ya ne Mwanda Nsemi est-ce que yaza mutu ya indépendance to aza mutu ya sécession na kati kebe ya wana totiaki mama vraiment mbuta matondo mingi na ndenge osili kotalisa bandeko couleur na yo na ndenge ozali mutu ya BDM vraiment ndenge yo moko sili koloba lisusu ete nsima ya mikolo tokoya kosolola mpona nini olongwa na kati ya bagroupe oyo esalama na kati ya diaspora awa na ndenge olobi koza mutu ya pareko tokosolanga osima mikolo na ndenge nasolaki mpe na ndeko Likiyo ye mpe atalisaki biso lolenge alongwa na kati na apareko j'espère ke okopesa ngai temps mokolo wana mama tokobeta sete mpona yango mbuta liso na biso ezali ne Mwanda Nsemi sessioniste ou bien indépendantiste vraiment mutune kozonga epai na yo ne Mwanda Nsemi talisa ndeko kolanda biso azali na bisika nini toloba ye moko soki totali masolo na ye batondo mingi likambo ne Mwanda Nsemi biso moko tozalaka na difficulté ntango tozalaka na mangoma mosusu po tocomprendre ne Mwanda Nsemi mais ntango toyoki ye totali esika towuti totali mboka ndenge ezali totali bisaleli na biso nde toyakomona kinota oyo aza ya korapproche mpe koyoka ye mingi tozwaki oyo ye akomaka oyo ye alobaka complete mpe pesi biso mayele koleka keno fe tozala na lingomba ya muta oyo po te tokoka kotonga kolonga kaka te me ntango tokolonga tobima bato ya solo nde Mwanda Nsemi sécessioniste to indépendantiste mama bamo wana eza na Kikongo te eza na Chiluba te eza mpe na Lingala te eza bamo eza na français balanga bapaya mopaya mama soki alingi adiabolise yo kaka kombo moko achange yango aluki yango synonyme moko elingi koloba ndoki ya kitoko moko elingi koloba ndoki kaka me ndoki ya kanda ndenge omonaka balobaka guru ne Mwanda Nsemi eza na kadi ya kofinga mais soki ozwi mo guru eza kofinga te guru ewuti na ki-indien guruma elingi koloba leader oyo azake soki ye atelemi bino nyonso botelemi soki afandi bino nyonso bofandi guru ewuti na mo guruma lokola kadi bakobenga ye guruma buda babengaka ye guruma sadi mpana bango azali leader oyo ya kolanda me bokola mondele asepelaka na amégalité mpo ayi kolamusa bato bazalaki na molili azobonza ye mondele atia yango na français guru ntango batuneli koloba nini mondele alobi keno moto oyo ayebi komanipule bato yango moni biso bokwa tozalaka na biso bizengi tozwaka bamo kaka boye ale guru ne Mwanda Nsemi cestadire ke moto oyo ayebi komanipule bato
guru Tshisekedi mutu kwa linko manipule batu guru eliko kwa leader ya makasi hata na bonza na nyuso suka kuyi atele motelemi ezana ki indien lokola lelo komona bango oyo indépendance sécession soki ye monene mutapesi bino yango akobenga ngo indépendance soki bino ni bolingo zwa kuna ndenge na bino ali babengi bino basi na lopoto kaka wana abengi bino sécessionniste siko ye mutu mwili bukweza monoko na yo te okomi kufingi na wote kuna yo tala pasi donc mbuto mulaka to bana ko baba mingo mona biso mamomi bale wana mama ezali na bokesini ya makasi te mais moko sécessionniste ezali tango kundira zoko tangisa biso yango ezoko makola mutu alingi bandeko na ye te mutu alinga kokabwana egoiste ali kulia na baninga te mutu alinga bandeko mais soko tango indépendance ezaka ndenge moko na mutu awuti kokabwana na baninga mais wana ezali ti mutu azali kada ezali wana munene soka pesi yango abengi indépendance mais soki yo moko mutu osali yango wana babengi yango sécessionniste lokola lelo bango bazobundela mabele na bango babengi bango baterroriste te yebi ke terroriste eza ye te mais munene ate babengi bino baterroriste po bozobundela mabele na bino ezaka bango mama ezali bango donc otalisi biso na banini oui sécessionniste eza nango kaka ndenge moko différence mingi ezali te na indépendantiste la différence te parce que c'est ça que synonyme sauf que mondele azokoutilize sécession soki ezali ye par na ye ezali te mpona kokalifie kozali diable mais oya kada avec yo sécessionniste mais soki oza diable oyo azalaki kada oyo yatindi obeda na bosenga wana abengi bino baindépendantiste lokwa tozomona ngo na bamboka to oyo batokokabola bango babengi yango baindépendance basali baréférendum mais oyo ekamonisaki basenga mondele permission basécessionniste pourquoi tomonaka ya tshombe pourquoi balingaka yango te babengi ye sécessionniste kaloji asalaka indépendance koyo bakisili kasai pourquoi azwaka ordre ya mondele te babengi ye sécessionniste ozomona oyo ya biso na congo pourquoi torivandikaka yango tokende na table ronde tosi yango léopold afandi totangi mokanda babengi yango indépendance bazwaka indépendance ezaka kiloko koko tokamonaka na bango ezosi indépendance moto mpe oyo asali sécession sakamoni kaka lobazali eloko moko mais kolobaki nde mwana ntemi azali sécessionniste ngana kolobaki nde mwana ntemi azali indépendantiste cestadire ye alingi nini ye ayebi kongo ndenge abengi okima balaki mama epuis d'abord avant nakota na mojido po tokota na mojido nsima bato bayebaka yango bien elongi ya nemo ya ndenge nalobaki nemo na ntemi abandi politike na ye mpenza sikoyo abandi kotitila mama bundu dia kongo yango nde eremplace oyo bakoko na biso babengaki kindwadi bundu ya kongo ya lelo yango nde kindwadi ebundaka bitumba bundu dia mayala oyo yango nde eremplace abako enemo na ntemi yo azokoekane à la fois timbabu na kasabuku soko oyebi logique ya bitumba ya kongo esika ewuta te eza mpasi koyeba nde mwana ntemi soki oyebi koma ndenge bandaka te na ndenge tokomaka littérature juin ekozala mpasi koyeba role ya mundu ya mayala na role ya mundu ya kongo na personne ya nde mwana ntemi c'est tout à fait normal mpo bato ebele mpona bango kongo ebandi na 1960 mpona bakongole ebele bakombata oyo bazokotelemela nde mwana ntemi bayebi histoire ya kongo kobanda ya discours na lumumba mais nde mwana ntemi ntango ayaka na etumba aza moto ya mosika aza héritier ya bitumba moko ebandaka avant 1960 oyo akoki kotrahir te eza bitumba ya kitwadi akokotrahir yango te bitumba moko divin biso tokotrahir bitumba bakoko na biso tolobengi abako me biso tosangani me nazala bakoko nanga moko bakundaki bakoko bosana te mpona sangana yo mpo soki okei meme na bakatanga kuna okomona balider politique moko bakoko na bango wana metisiko bakongo na bango ezali meme na baplace ya publique nde yango wana mamona komo donc nde mwana ntemi tobenga ye indépendantiste tobenga ye sécessionniste mais tobeki azali na mission ya kolibere biso mais sauf aza na style ya kimbangu aza na style ya kimbangu style ya abako pour preuve asangisi aza na église azali na parti politique ezotambola esika moko na philosophie moko kasi yango nde ememaka biso na indépendance tintwadi na abako donc c'est comme ça qu'il faut comprendre nde mwana ntemi na biso bato bakundi ya mayala tolobi teke tokamoni na bandeko mais il faut pas comprendre philosophie
Tshisekedi au biso de Zomo Bitumba. Parce qu'il a osé les faits. Et tout le monde a osé la Bilokoana. Mais dans la partie politique, il a osé. Ma ville morte, ma grève, si tout le monde n'a pas fonctionné, la grève, maman, quand ils ont été. Mais quand il y a beaucoup ça, autorisation, il y a sur les partis. Il y a beaucoup de personnes à Canada déjà. Les azadés. Maintenant, donc il y a la sécession, et la indépendance, à la style, il y a comment vous êtes effectivement, ce point, il soit apporté, c'est difficile à comprendre. Et la monnaie, comme vous acceptez, pour Kamwada, et là, dans mon capote, et là, dans mon dépôt, ma porte tout pour la sécession. Et vous la sécession, tout le monde en Afrique, salami, dans le Québec, à ce côté là, en Europe, salami, partout, c'est chez salami. Mais ma moka, voilà, des boni. Matondo mingi mbuta na bitumba oyo toza komene ndenge toza komene ana libanda ya mboka outi kotalisa biso ete ne mwana nsemi azali indépendantiste. Alors na indépendance wana oyo azolinga Congo central ebima na kati na RDC bandeko mingi bazosepela nango te, bandeko mingi bazobenga ye séparatiste, bandeko mingi bazosepela na likambo wana te, likanisi wana te. Est-ce que ekoprofite na Rwandais te idée oyo ya indépendantiste ya indépendance ya Congo central? Matondo mingi mama. D'abord ceux qui toteli wana ceux qui profiter na Rwandais te wana Congolais wana c'est-à-dire ataka na ibi ko ya mboka te. Mama na article 218 ya constitution na biso. Il a les Congolais ba Congolais au bala da pasa la canson na ba kabazo de da bona kifu. Bon tant que bazo tonga kuna bazo c'est là ba comme 100,000 c'est pas 100,000 pas la pétition pour aider la constitution maman. Attends, mais tu vois comment ça a été pétition, et ça a été le 7 juillet 2012. Ma pétition, avec la signature, pour voir comment l'État fédéral, parce que la constitution, disons, pour permettre Yango. Mais moi, c'est la constitution, maman. L'article 218, le dit mouillé. Mon toutou a beaucoup réclamé fédéralisme, toute indépendance, tout va modifier la constitution. À condition que la population de la région, tout groupe qui a Congolais, 100 000 personnes, donc 100 000 signatures. Ce qui fait que, en 2012, il a fait qu'il y a plus de à ces signatures, dans la Sabine Nioso. Mais il y a 53 000, pour 100 000, donc il y a 47 000, pour 100 000. À suivre, donc on renouveler les sous-pétitions. Ma constitution de Kabilango, que pays, région, et que tu conseilles avant modifier la constitution, ceux qui m'ont dit fédéralisme, autonomie, parce que le souci est beaucoup. Et le Parlement va apprécier Yango. Et ça dit dans l'article 218. Avec l'initiative de la révision d'une constitution appartient au président de la République, gouvernement, chambre du Parlement, à une fraction du peuple congolais, dans les cas d'espèce, 100 000 citoyens congolais s'exprimant par une pétition à adresser à l'une des deux chambres, c'est-à-dire soit Sénat, soit Parlement. Il y a un moment où il va savoir, il va faire la signature pour modifier la constitution, il va voir comment on va l'État fédéral. Parce que quand vous avez dit le 7 juillet 2012, pour voir comment fédéral, la 2016. Comment les mots à finir par commencer sécessionniste? Comment les mots à l'obéir à Yango? Mais comment ce que les Camerounais à Congo ont traité l'ennemi et comme très attractif? C'est ce qui les vote parfois, oui, mon attention. Parce que quand tu te sens beaucoup plus surveillé, peuple, on a tout la intérêt de l'État, on a de la vie, la gaïbouille. Attends, moi, tu sais, on est surveillé, on te met du coup. Il y en a d'autres qui sont mais les mots surveillés, ils ont été impressionnés. Et ça, quand la mission, nous surveillés, et
alinéa 4 ya constitution esengi ke ntango peuple bokoki famille opesa basignature na bino awa na parlement tomodifie constitution mpo na bino mama eza na constitution maintenant mwana te bayebi ke soki yango monine mwana te kasi azobaka nakota ledi na parlement nakota bachef de l'état napesa na oni mais azosala yango de manière civilisée indépendance ya bakongo eza likambo nini mwana te mite mama eza likambo nini mwana te kasi nani mwana te bakolo bokomi indépendant bala bakongo komi indépendant eza likambo ya peuple congolais ye azokompise na ye lokola kingwa komwanza soki biso tolingi tokoma indépendant eza nde mwana te mite ezali oni tokofungola na oni nde akosala akotuna esike bakongo bino biso mozali pour le mwana temi oni akotuna akotuna nango ndenge nini na référendum siko soki bakongo okende na référendum oni kende surveille bapavile ezala te bakongo soki bazali 10 soki 7 balobi oui tolingi indépendance oni akozwa acte mais soki 7 balobi toboyi na biso biso tokofanda na biso boyi oni akoba aa bokoya boboyi bokontinue kaka ndenge wana me ndenge esala makambo yango tosala na manière civilisée ekozala nango mpe autonomie ekozala nango mpe fédéralisme mama mwasi libala soki libala ezosimba te olie bobomana basalaka nini mokila tribunality 52 ans ya unité tozokita mpe kokita mama ata kutu libala babalanaka pour les meilleurs et pour les pires soki bapire mutu emoko soki pire ya mabe tokendaka pa juge te tokendaka pa juge tokomi bloke bokosala boyi mabe mais mama kaka unité yango kaka ya misère mbuta na kati yo moke matondo mingi talisa biso différence nini oyo ekozala lelo oyo Congo central elongwe na kati na RDC différence nini ekozala na Congo ya lelo matondo mingi mama différence ekozala d'abord toza peuple moko minoritaire après bapigme donc on sait se contrôler facilement ça c'est un de deux tant bokomi libre bokomi souverain tozali libre ya kodécider sur destin na biso à travers mokili soki mpe tokende kosala tokokosangana mpe na bapays mosuki no en tout cas soki tosangani par exemple na angola tokosala état moko fort tokoki mpe kosangana toza na histoire culturelle moko toza na frontière moko toza pratiquement na barichesse moko tokoki kosipata ensemble par rapport à état ndenge eza monene kafuma ya lelo chef de l'état moko bazwi batie wana ye kaka chef ya kisangani ye kaka chef ya bakongo ye kaka chef ya kasai kote mundele nde azotinda ye zwelanga mbongo boyi pesaka minere boyi pesaka boyi chef wana bakobatela babudget national aza simple sentinelle bino moko basangisi koza koyeba ngulu na bataba basoso na kati ya ferme boyebali baculture te kibudi contradiction na contradiction eza lokola baflama na bawalo ebazaka bongo mais basali nini atoluka régime politique moko oyo ezake tokofanda bien baflama basi territoire kote na bawalo kote na ome baza bango tibabelge tokoki mpe kosala yango okei na Suisse mama Suisse eza pays moke me soki okei na Fribourg evivaka lokola baétat baza na approbe baenseignement na bango langue na bango kote mwana mosusu kote mosusu mpe omona ondie oye moko me bazaka kwa Suisse mais wana sikoyo otalisa biso ensemble ya États-Unis za pays te ensemble ya baétat Nigeria mama ntango ozoka état de Congo eza des régions mais eza lokola pays États-Unis baza autonome donc omoni avantage ya fédéralisme to ya indépendance soki tokomi na sévère yango wana mpo biso toza baculture na biso toza bavaleur ya kodefendre oyo ezaki ndeko kaka sai ya komona yango lokola imbécilité tozo biloko etali babiloko ya église kimagisi oyo meme babokoko na biso oyo mais bato mosusu ntango azotala azomona bake loko azomona lokola nyama parce que na culture na ye biloko wana bakopeli batika yango te bakamwisi ebele mama ebele mais eleko bateke so bakomi indépendant ke ndeko kasaya akoya so na Congo central te ndeko kataya akoya lisusu te yo kokende so kasai te non mondele kutu aza na 8000 km baza basene na ngai tomalani toboti na 8000 km toza na culture
Matondo mingi matondo na ndenge osili koyanola na mituna na ngai mbuta le 7 août oyo nde mwana semi apesaki mododo na ye alobi ete bato babima bakongole bobima po tobengana Hippolyte Kanambe le 7 wana nde mwana semi alobaki ete ye mpe akozala na peuple mituna oyo akozala na peuple na ndenge ya elima akoya na lolenge mosusu mais sikoyo mituna oyo bato mingi baza koloba mpona nini baopposant na biso to mpe bato oyo baza kobimisa bato na libanda baza kobima te bango baza kobima te baza kotika peuple abima ye moko mpona nini mingi mama kasi yango babakambo na olobela jusque là congolais nani akomi na cohésion sociale te mobutu ameka koforce eloko wana mais ezalaki à la pointe de bayonnette na effort militaire ntango akei peuple alakisi ke no tozalaki osangana mpona tozobanga soda mais lelo peuple alakisi ke no kosangana ezali facile te eza mpe faute na biso te mpo mondele ntango asali congo asalaki de manière brutale mondele asalaki de manière brutale mpona exploitation mpona batie bapremière eza te mpo biso tofora bien ntango ne mwana te bapesi mbela ndenge wana mama na bapays lokola bapays d'afrique mosusu somo na batogo kuna dala bapays wana ozaki peuple ye moko asomi na ma rouge po biso tozala na bilamba rouge peuple ye moko asomi uniforme na ye etala ndenge balabala batoni ondire bangundi biso kasi cohésion sociale eza te te mama oyo alobi boye oyo azotala ekolo mais tala oyo bata bien mpo babimaki ya nde mwana teni majoritairement toko babata bundila kongo na bakongo parce que mopaya kokota ta yembaka nzemaki kongo na balabala eza bakongo ozomona mais qu'est-ce qui manque beaucoup eza bakongo bozala autonome na besangana bokosala eloko ya bien bokosuka mpe bandeko ozomona yango nde ozomaki lider mpo ya kosala boye bapeuple biso wana koma na bango azoluka poste parce que ozoluka poste na kima région eza te mpo tosalisa kongo mama biloko ebandi lelo te ebanda kala tosali nango banda indépendance mama mboka ezota toujours na crise ya balider tala ami ozalaki na mobutu histoire ya kasavubu ekundami ezalaki ya mobutu bakundi histoire ya mobutu ya batie na bango même bana bakokende kasa kozala bayele ndenge nini bakomi soki na wi histoire politique ya mboka awa lumuma kuna mobutu utasalaka boye kuna tshisekedi utasalaka boye kuna bishode boye wana baza ya kokunga meme na bituma yebi te kongo ewuta wapi nani asala nini parce que mutu tu azoya alingi awelisa kote batribi na ye kote province le leadership ya baregion ozomona donc échec naloba kutu échec to nini manifestation oyo na mibale ya ndemo ati ça s'explique na niveau wana ça s'explique tribal c'est la haine tribale tout simplement mais est-ce que mbuta bato peuple abangaki na ye te alobi ete non tozokufa mingi balider yango baza kobima mpe te kaka biso moko peuple tobimaka ezali mpo nango te yango le 21 vraiment na deuxième eyoma wana bato babimaki te non seulement ça mais l'état azwaki mpe précaution mamaki atindaki basoda na ntongo wana déjà bajourno ebimaki kisasa ezali noir des militaires avant que na ntongo wana déjà jour yango dia bajourno ebimaki déjà totangi bajourno ke partout c'est plein de militaires kobanda bakokokoka donc na peuple bakobima vraiment face ya makasi me bamama oyo banga bakemba kote moso babimaki te parce que sécurité bazalaki na bango na mposa koyama na ntema anaketeka nde wetemaki te ozomona donc d'abord yango wana le te ndenge olobi bongo bapeuple mosusu bakomi baperde confiance na leadership ya balider tala lelo tozala grève na kisasaki toza na grève baenseignant baza paye te même bamese bazokrive mais nini ezalaki basala soulèvement populaire nini ezali basala bamarche bazokuba so na balider te bapréfere ozala na nzala na ndako kebemaki kolela mpa balider tosala manifestation parce que tozwa solution ma problème na biso non bazokuba so na balider te yango eza ti na confiance ya balider bakomi debele eyebeli te wapi vrai leader mais vrai leader mpe na koyebi na misala moto akose sacrifice azokungana te mamamoni mabe na biso bakongole leader bakoyeba ye soki okufi wana bayebi yo faki dio moto oza kotete moto anert mais lelo faki dio bakomi lokola lumuma awa azalaki na biso totete moto anert bamosuku babenge bidibidi lelo akomi leader ozomona yango nde mabe ya congolais
allez le garçon il a aloki mususu azalaki fixité il y a pas passé la vie mboka na biso kotikala kaboye éternellement soko kasi ke komona configuration ya lelo libération eza nango eloko mosusu ekosalama na yango mobutu akendati mobutu akendati ezalaki mobutu akeye loka désiré kabila akendati opposition continue kaka ti opposition continue kaka ti ezaleli continue kaka yango nde monase babenga okimba mbala yango bituma mpe apareko asalaka po apareko soki balobi ezali alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Il faut qu'on tourne à vraiment définir qu'est-ce qu'ils attendent pour refonder le Congo. C'est quoi refonder le Congo? Parce que vous êtes Mbambala. Vous refondez Kabila Keri, vous voyez, vous remplacez le pouvoir. Quand vous avez tout côté, il y a vous refondez le côté. Pourquoi c'est pas ta terre, mais comment peut-on refonder le Congo? Il y a autre pays qui Mbambala. Donc, refonder le Congo, maman, c'est tout changer forme de l'État. Comme l'État fédéral. Donc, comme l'État boyé, tout le monde a français, Suisse, France a chaque région, ils arrivent autonomes. L'État de la région, ils ont un préfet de gouverneur, il y a des préfets de l'État, autre ticari, ils ont une région là-bas. Il y a une région. Même la gendarmerie, il faut qu'il y ait une région. Quand le préfet de contrôler le pour vous savez l'indépendance, il y a Paris, il y a mandat ici, à zone de Paris, il y a moins de France, il y a moins de mutation, Paris, à midi, à Toulouse, en tout cas, il y a privé. C'était privé. Parce que chaque région, il y a une fonction publique là-bas. Chaque région, c'est une fois que mutation, ça passe. Ma cantonner dans la région là-bas. Mais le but est que nous sommes dans la région, pour toute autonomie. Et donc, c'est là qu'il y a rare au monde, où il y a une mutation pour tout. La France. Est-ce que on a donc il y a biloko lelo nyo sala wana asenga au fédéralisme au mama même soko toni bataki de peso ya solo solo bakosaka te mais batako le bango bituma na bango bakotaka pour fédéralisme moi les qui va dire qui va fédéralisme la conférence nationale a été et ça veut dire acte la conférence qui la fédéralisme avant la bidaya ko ma capitale fédéralisme bon on va dire de ngeni fédéralisme c'est encore l'état de fédéralisme c'est encore l'état et dans le parlement na yango justice na yango sauf que vous avez un moko président moko et ça ambassadeur kutu weza kilo ambassadeur ya Congo central vers état ya Kasai ya Bandundu le fédéralisme il y a un pays aide développé un pays mais développé fédéralisme maman il y a plus de pouvoir, il y a ma mitaine, quoi, il y a quelqu'un qui a moi, ma pomme, ma canne, il y a ma yeux déplacés, à qui fait que ça m'a dit sous grade, pourquoi il y a dit, t'as la mot comme on est. Beaucoup de mon conseil, il y a des qui dit, tout le monde a maman mutation, quelle mutation, bloqué aux quoi pour s'arrêter. Pour la région, elle est pas comme le baga, tu l'as pas. Il y a la France, il y a des gens fonctionnaires comme ça, la canne interprète. Bloqué. est-ce que mbuta ide wana ya fédéralisme, ide wana ya indépendantisme, ide wana ya sécessionnisme wana, est-ce que eza retardé na Congo ya lelo vraiment, est-ce que eza retardé to pe na ba ide wana likanisi wana ezali retardé dans ce sens que ezali ba théorie pour na koshire mboka. Ceux qui m'ont beaucoup de personnes qui ont mal, vous savez tout ça dans l'État, peut-être tout le monde qui est en État, c'est que nous sommes aujourd'hui, c'est possible. Mais tout le monde qui est madame indépendance, et si vous êtes prêts aux quitter avec au quitter. Mais c'est là où ils ont les candidats du gouvernement, pour aller toujours où il a pas posé sans conscience collective. Ma Congo, moi, il va s'arrêter dans le gouvernement, pour aller où il a parce que, ma ça va tout, ils réfléchissent autrement. Alors même, je sais que comme vous, les gars, ça gagne, mon Congo, a tiré la bouteille, comme vous, mais au moins, moi, quand je réfléchis, quand même, c'est cohérent. Ma qualité par rapport, il va mourir pas, tout va dans le monde. C'est-à-dire que le fédéralisme, maman, est très important. Il y a un des salis, ma moka poto guerre ici, là, ma moka poto est développé. Dans la Belgique, ma moka moké. Mais ce que tu l'as tout, c'est comme il faut la Belgique. Mais ma zaba, tu vas dans la bango, la territoire, la bango, l'administration, la bango. Oh, vous dites pas que vous allez faire la bêtise, ma femme, vous allez aller au bout.
biso les gens na yote Kivu mouvement moko ekutuli bota bikuna balingi Kivu ezoka ndenge ezalaka esangana ndenge ezalaka mama eza gestion ya mboka lelo Kongo ekoki kosangana lelo ekoki kopanzana ekopanzana banda fédéralisme autonomie tokopanzana entre guillemets babekelo baita mosusu kasai biso atuka twana langue na biso titi na biso moko atuka tolingi tozala indépendant mais tout en restant africain mama okese les exemples na Congo Brazzaville pourquoi dans le Congo c'est pas dans le Congo mais c'est un pays différent ba Congolais bonne tu vas faire dans Brazzaville kozo ngasima par rapport à quoi et ça quand ndenge ya kogérer pays avec les miens pour tant toza indépendant toyebi côté que toza wich madeso tikaka ya mutakoyiba muzaka kaziwo toza moke tobi ko se contrôler toza na culture moko mais tant toza boye ezali mabete absolument mais gestion ya mboka eza pasi maman tokokumela po tokende liboso tala lelo bautilize baswahili balongoli bango ale bayi kozwa bandeko baluba bakoutilize bango ale lobi kozala kono balongoli bazwi bangala bate c'est comme ça ekoprofite na mondele moi je ne vois pas indépendance ya bakongo to ya kasai to autonomie to fédéralisme conséquences négatives maman parce que na pesi que exemple ya mondele 8000 km pour se peme langi na ngai ya langi na ye te mais na ye na fandi mpe na koma semeki matanga toyaka tokendaka na bango bandako ya nzambe tosambelaka mokili ya lelo ekomi mokili ya bato nyonso indépendance eza kaka type ya gestion bato baza kobanga yango pamba eza type ya gestion tala bapeyi toza fédéral mama Ethiopie kuna okei ba Inde mpe keli baboka wana keli ba Nigeria otala bamboka wana parce que gestion ebandi na quartier chef na balabala chef de quartier aza dia président ya balabala ye abandi kobokisa esika telemini déjà aza na ode ya kozela kisasa te aza ode ya kisasa kozela te intérêt nini mbuta intérêt nini oyo mundele aza nango lelo oyo Congo eza ensemble intérêt nini aza nango sikoyo mpe lelo soki Congo to mpe Congo central eke na mopanzi na yango intérêt nini juste mundele aza nango na kati na Congo mondele mama meme ntango asalaki Congo oyo ntango d'abord bake na conférence de Berlin américain bayebisaka Léopold te babi nono bazali bikolo ebele tia bango na fédéralisme bakobloke bayebisaka loi mais beaucoup la loi loi arépondre eyokabi te soki tosali bongo bakoma lokola biso bakozala organise po loi ye susi na ye le discours eza clair ya loi alobi yango ngai na ye te awa te mpona kocivilize bango na ye awa mpona baintérêt économique na bino discours eza clair atie biso lokola bangulu na ferme oyo atie bataba bameme bangombe na conflit na changement ya culture oyo baza nango bakokota contradiction butu moi et je peux les utiliser à tout moment yango mondele etilisaka biso mama Thérèse eza na beta lisolo moko batulaka epa journaliste mais mama oza mayinde batusu tufale utaka awa na Belgique mais kota madusu oki réponse apesa journal bi seto kota madusu wana deux fois ya baninga isimba yanga isimba te mais ntango na pili mondele abi te mokongo mpo bapistona eza pasi parce que oza discipliné bako bapistonaka bako bazaki so ganga a agangi a ngoma boye b abomi b donc mondele atindaka n'importe ekolo te atia place boye réponse bapesa mama wana pa mingi te mpo na ye eza pasi lobi te parce que oza organisé et discipliné aye alobi ato arépondre journaliste po juste atuna ye atuni yabi mpona lokotaka badusu te yofanda mpe ekotaka badusu ti areponda ye ndenge wana abi ngai ye kosinga te tokota tobima baninga bakenda nsima to mondele ayebi eloko asala na Congo ayebi ndenge nasangisa bango boye bamata bakita eloko te soki naza na posa ya diama président de la république posa diama gouverneur de Kasai alobi boye alongoli to c'est le président qui nomme qui révoque régime wana yango nde esalaki mbambala il faut kolongola régime wana okolongola ngo ndenge nini po tokómake na région aza na président na ye azokogire mboka kobanda balabala mpe safandi eza soit na autonomie soit na fédéralisme ou tout simplement na indépendance ezaka barégime misato wana po état unitaire ekomi eza baétat moko etikala ene ba Hitler
Donc, on est même après indépendance, le monde va vous dire que la tchomé na kasavu. Pour la makamu ya wite bali awate mama. E bali awate biluka mamoka o ne mwana seba solo. E bali awate. Ya wonde e bebi sa pesa mboka o iza emenisha lumumba. Pour la constitution de l'Ouabour. État Kassai ça comme état de Kassai. Et ça qui les autres mais mon bout va y avoir vu dans parti qui doit. Et ça qui malgré que vu avant comme c'était pas na mboka comme parti état. Et ça qui mon moteur mon parti c'est personne ne mon bout pour aller. Parce que pour aller au ma constitution. Tout ça et Kassai ça qui état sur la constitution de l'Ouabour. Et le comment c'est ta ton comme là. Et ça qui état de Kassai, ça qui les autres wala bayebi yango te kena nga bazala bongo soki mobuta motaka kulita te bango bazala banani lelo bongo soki seteso ya kaloje simbaka bango bazala banani lelo soki seteso ya tshombe babeje baya te tomato vivre te vie ringa ezala te na bakongo vie ringa ezala te na kasai vie ringa ezala te na kataka soki seteso ya katani simbaka biso tokotela bakongole bango bazala bakongole basala bien kongo ezakele de ville bango ringa ezala pasi pete ringa ezala kitoko leka koyo pour tout le monde, avec moi, autonomie, système d'élection, absolument, le Congo, ce qui m'a fédéral, mais comment pour Chabawana et là, pour tout dire, pour ma tonton, que la peut-être j'ai camé le courant. Et à partir de Chabawana, pour faire. Ma maison, ma maison, tout le monde, que soit ma soeur de code, ou ma fille, là, j'ai camé. Mais muta bandeko mingi bazali koloba ete balingi te Congo ekabwana balingi te ide wana oyo ne monda nsemi aye nango ya kota c'est normal mama muta sadil elenge mafuta na mosumi mwa kotika yango te vrai problème eza wana oyo baza jalo na nemo na te babiyimi baparasite les acquis de vivre qu'on dépend des autres. Pour intérêt ça dit pourquoi ceux qui dans la base nous pouvons être quoi parce que tellement la parole ne va tenir la ligne mon c'est pas votre territoire le beaucoup ya kayema na base na le belango la Kivu kuna mateto pratiquement va occuper yango déjà pour ceux qui va comme 100 000 va beaucoup de pétition pourquoi ça pétition va faire ce qui fédéralisme après ma kina mboka pour on attend la raté article Zawada, article 218, et ça c'est la mission de Kivu. Vous allez mon activité. C'est comme 100 000, maintenant la très beaucoup de pétition de parlement, que mission à la loi de Kivu, en tout cas mission de côté ça, mais tout ce qui est fédéralisme, de autonomie, de indépendance. Mais ce que vous voyez, c'est les gens de Marouadé. N'est-ce pas qu'il y a une indépendance civilisée de Kivu. Kivu, c'est une agulbakuna, 100 personnes, c'est ma limite déjà. Oui, bah, ils ont ciblé à 50 moutons. Oui, mais combien de lois de Bakou de la Kivu kuna nombre ici là peut-être Kokoka. Voilà beaucoup moins de beaucoup de Kivu na meso, pas beaucoup de monde qui va commander ba Mokulu. Mais Mokulu c'est la Kivu kuna la finance. Et c'est la constitution maman. Donc c'est là on vous attend vous mettre la Kivu quoi et vous allez de manière civilisée parce que constitution de l'obé en gros. Que c'est beaucoup 100 000 article 218. Beaucoup de modifier constitution pour la bino, la peuple afin de pétitionner. Donc référendum là on a loi na Kivu bakote be kokota na Kasai kuna bakote be kokota bila mazotindi kamera na ngula wote ba immigration soki mapoto uzoti kuyana mapoto mama bazokota na sima kaka na poto ndio kuyoka kuna eleli fédéralisme ndemo za ndemo na tete kama tuna babo tuna soki chombe aya longa kaituma wana ya indépendance ndele lo vie za la kete va répondre yo mama aya kopeta porte ya uni tukapresse kawana eumelaka me suka nango esimbaka ezodépendre baargument na bino na revendication na bino ebele bamboka ebele badosie na bango ezela na poni badosie ebele tondi kuna mpona indépendance bapaye baregion ebele
mako bénéficier paix poto bibi na kati ya boloko mondele Congo eza boloko ya mondele mama babenge mo état fortement satanisé nalobaka eloko moko mama si la terre et le sous-sol appartient à l'état si la terre et le sous-sol appartient à l'état et que l'état est dirigé à partir d'étrangers qui êtes-vous c'est l'esclave. Vous n'êtes pas des citoyens. La loi va sujet des droits. Vous n'êtes pas des citoyens. Parce que la terre et le sous-sol ne vous appartiennent pas. Ça appartient à l'État. Mais cet État-là est dirigé par l'Occident. Et vous, on vous appelle Congolais. De quoi? De quelle terre? Vous êtes Congolais, ma belle. Et ma belle, ma souverain. Il y a un autre qui m'a malade. Atato le muli Joseph que ceux qui parlent la nabe comme ça. Atato le muli kanambe mama. Ezali soué na biso. Mais ko kanisa teke ko kene ya kanambe ya monde ko so solution na moka wana. Non, to sana ba bitu mabi bali. De pa ya kanambe ataki ba wadi pour c'est colonisateur noir. Oyi munele alaki kaka. Ko so ba biloko mo eta parti ta ya moyo. Le ba se kanambe to yebi yete ba tie. Bakosio ke azali ndeko katangi mais bokola mboka ezali monene oyebi kolivandike te ya solo zozo baswahili kasi bandeko ya solo sabieti bazokili ye mama na tata baye na kisasa balakisi ye yo mwana kisangani koyebi te po mboka eza monene yo mwana bakoko koyeba te inadikatanga okili kowanana te mboka eza monene toki na fédéralisme eza ndenge ya kogire mboka tokoka kose contrôle mboka eza monene mama na régime ya parti unique oyo tokosala eloko te mondele azozoba te na basali yango mais pourquoi Tshombe mondele ake maîtrise Tshombe po Tshombe azoba na schéma classique to évoluer donc makanisi ya Nemo na Nsembi makanisi ya Nemo na Nsembi nyonso na ndenge asili koloba ete Congo central ezona ngo indépendance mbuta oko encourager bandeko mususu oyo pe baza na ba ekolo mususu neti bangala baluba banini basa dere na idée wana po ezali idée ya malamu sela oyo ndenge ezali koloba mama idée wana ebutami lelo te sokotali même bandeko na biso ya Kasai banda kato ezaki era Zaire basakolela ya fédéralisme po batala diama na bango surtout ezali na motivé na réseau économique pe fédéralisme lelo ne lokole lokole monoko na bango pour peut-être socio-communique mosusu toke na conférence nationale batutu bayokana ezalaki fédéralisme baprovince oyo ezali moins favorisé ezalaki epole na baprovince favorisé ozomona neti bandundu kisasa to ezalaki lie moko na bakongo moto fa kombe bafidi économique ya kuna tozwi kote ya baest kuna basalaka mpe biloko moko ya ndenge wana ezalaki quand même bien badopta mpe yango mais comme d'habitude soki à chaque fois que l'état congolais alingi asala mwa pas beaucoup vers la libération guerre coup d'état après indépendance pays ezalaki fédéral coup d'état lumumba ye ayikosa soki parti bafabrike lumumba MLC parti soki national congolais mobutu mpe unitariste na lumumba bandeko bayikosa asala parti état na constitution MPR la constitution de Luambour ekwei tokena conférence nationale bazofisi pays na barègle ya constitution de Luambour coup d'état kabila ye ou en attendant akwati constitution de acte ya transition akwati yango en attendant totsuluka boye ewuti na Belgique constitution mosusu eye esika badokta yango toyebi te kuna nde makambo eza kuna mokwa totangana na biso te to tala article 64 kuna ndenge ezoyinda kino président akolongwa kaka soki bamoni oyo asika akoti nde ya kala abimi na biro donc tanke ya sika amonani te ya kala aza wana les autres sont le babo kotali me balider yango balobi opona mama même kopona ekomi pasi ya nani yango lider kopona nani komo ingila failu mais baza bacongolais bien sûr mais peut-être kopona bango par défaut par désespoir pour ezoko na tête moko ya crédibilité na babango tutu baza opposition wana namona bango te non mpo na 2011 ndenge moko otalisaki nga na video esili ekoleka na 2011 quand même topesaki idps maboko po azalaki congolais opuni entre mwana ya mboka na mopaya opunaki idps pourquoi pas lelo non seulement topunaki idps po azali congolais mais on suppose que papa
na compétence ko gérer mboka ya za de pas batikali wana bazoganga wana IDPS mais moi je pas ça pas manière mais c'est pour immoralité okotia français ka loba kene candidat président kala ka ba ko ngilo ba député ya pama mais ko finga ka ba yaya na ba télé ko finga ba ne ko parlement ko vous avez ba bitumba ko diba même la première moralité premier diplôme de ya français papa tu sais que déjà pour faire partie kaka kabila te mais faire partie kabila et gouverner il a des compétences et l'expérience mais na minito na bazo to oui ma kulu to bazala ko na ba bimite peut-être mais pas de zone na mona wala bazo ba kinir ko ba mo ko tsabi élection pour ya bien ma ko fa fa ba mo nani mo yuko pour na kutra ba mo nani na ba ko pour na donc la classe politique ni niveau économique mais tout ça va dans yeli ba fani na ko kutra ba yoka ba no yote bazali maman ne mo ga ngi komi le Congo est malade il faut qu'on réforme Congo après c'est définition pas ko ya on a la refondation du Congo et ça la clair quel Congo veut se refonder quand parti était mo butu to bengene ba ojo ko so pas to refonder c'est ça refonder le Congo c'est quoi pour ya mo ki mama comme là aucune maman mais ça solution té aucune pour la élimination oui mais non c'est pas une solution non pour avoir Kabila la opposition ça va qui awati moi les gars pour opposition tellement déjà awati moi opposition tellement pour ceux qui le sont avec les choses avec et tellement qui pour la opposition comment la politique vous a opposé par les 1950 qui nous a la carte c'est que ça ne marche pas ça ne marche pas ouais c'est vrai Mbuta ça marche pas les loyo Kabila kei lobby est-ce que tu continues à commander vous a la carte maman et pas dire le Kabila au kutamu donc sommet à ce pour le moment na kasa on a les kanama ça la moko parce que les autres tout ça la hypocrisie on peut dire quand tout le monde a il y a besoin de baisser les lotis pour dire ma maman elle est comme il y a beaucoup d'additions de ma à télémini wana sommet mais kaka yango ba bezo non comme on est payé moko mais ça yé ba tout na moko ça va parler c'est maman ça que non ma soeur de milana kaka politique et politique ça qui toko dans tout salari boiti na kasa ile ukisema ulu milioni na timu bado ndio bado kitemo ulu na politique ndio bado sasa wana kwa mara kuna bado flexibility mais bado chamo bien tangu ni kwa tu salari yale tu salari zote ni kwa tu mara kata bituma bikolo na bituma kaka lelo ile ngako ya lelo kuna tiba la lelo kuna bwewe lelo kuna c'est ça donc on a bien fermé c'est la soso ba ngulu ba meme tout la tête fermé moko mais ça va retourner mon colonie pour ce côté pour nous moula et besoin c'est comme ça désordre pour même soso la ferme maman ferme pour bataka bibwele so mona ferme bibwele pesa ngulu baza kaka baso baza kana ferme non parce que ça dit mon côté désordre ko sala tomoni bango kaka le pango moko bakangi la kati bafai baclôture la kati basoso awa bangulu awa bafédéré bango donc mona ferme kopesa rentabilité mais ça va kotiapi babibwele te sika moko non les quatre vivent dans Congo mais bwele sika moko tala ko mo kalanga wuto mi masusu azu vision par exemple tata mu suko mu tata c'est la mwana kuna ke kuna yake kuchukua nime awa kalanga mimi azu vision nani mutu koto zote ile ya azu vision na wita pale kwawa ayenda pale kwa lobi makamu kote tisengidi kote mukutu ale afutu mukikaka bwina togo bwina azu vision pona soki mwana soki na zambia oyo teyenda kubukisa Congo tala ni babilo Congo vraiment comment zali ya kobeba vraiment Mbuta matondo mingi tolandaki discours ya ni mwana semi ya mibale poto sujet zali ya ni mwana semi vraiment tokota vraiment na misusu te pona mukona lelo tolandi video ya ni mwana semi ya mibale ya misatu te me ya mibale alobi ete na kati na video na ye alobi Lumumba azalaki kolabo et pourtant toyebi Lumumba et puis sono soto ndenge toyebi masolo Lumumba yende mutu vraiment azalaki po tozo indépendance wana ye vraiment mutu atelemaki vraiment alobaki atelemaki ba mindele lelo nde mona sema sali video abengi Lumumba kolabo bandeko mingi o baza ba ekolo ya Lumumba to pe ba kongole mususu vraiment na ndenge biso pe toyebi vraiment basepelaki na likambo wana te otalisa biso juste eza na kikolabo ya ndenge nini otalisa bandeko ba kolanda biso matondo mingi ya tokopesaka maloba ya Lumumba ezalaka biso tozalaka te mais toluki totali mpe bilembo totali mpe ba DVD
eza nango mama nzambe asongi mondele mayela mondele esalisi biso mingi mpo oyo ebomanaka ata kutu bafilme yesu tozalaka te na filme me toyebika lobi yesu azalaka. Donc maman lokuta mpo etambola lelo ekomi na difficulté avec révolution numérique. Maman Lumumba papa na biso oyo tokopesa respect mingi abotami na 1925 mama te tokomi na 1958 Lumumba azalaki politicien te azalaki journaliste azalaki na maison na ye moko na Kinshasa mosusu na Kisangani bayebi ye mpo azalaki parmi baévolue bayebeli ye ndenge wana azalaki na association na ye moko ya défense ya droit de l'homme. Défense ya droit de l'homme elingi balini ye azokomilite mpo bato mwendo na mindele tokota babare moko tofanda bakase moko sekifeke mpo ye aza kokota ya babare wana mpo azalaki mpe kotravaye na société moko ya masaka ayebanaki. Lumumba ye kobanda politique nini mama Lumumba abandi politique na 1958 ntango awuti na oyo babengi exposition universelle de Bruxelles awutaki kuna ntango aye nde Lumumba azwi conscience awuti omona makambo oyo nde tozolakileka na Belgique ça bouge pas sike tozoningata bapaye ebele awutaki na conférence wana azwi conscience politique azalaki na journaliste. Donc na 1958 Lumumba kongo kazaki no tokoki mboka tokoki kose libere na moko oyo entre-temps maman abakosi abandaki ya bitumba kintu adi ezo existe mais en catimini ozalaki réprimer na monite na abako ebanda déjà maman na 1958 toyei kokoma indépendant maman na 1960 donc ozomonaki 2 ans kaka d'abord 2 ans ya activité politique po ya bandi politique na 58 nde Lumumba adimi na politique matatu etika Lumumba azosala politique te azalaki journaliste yango histoire de Lumumba donc soki otali basilabisi ndenge etonda par rapport ya dati mpo bamula oyo afali na politique ata mwana moke akotunda question akotute otali masolo ya Lumumba ndenge etambola ndenge ekomama ndenge ezobamelaka otali bangunga oyo ye asali na bitumba ata bebe akotunda Lumumba nazo mama abandi bitumba na 1958 ntango akuti na exposition universelle de Bruxelles nde Lumumba a changé point de vue journaliste mais akomi activiste kaka na 1958 na Lumumba keye na Accra basalaka conférence moko fana bakeye na Kasavubu babloke na aéroport Lumumba batiki ye mama toyi kozwa indépendance na 1960 donc sokoti 1958 à 1960 donc Lumumba ataki liberté na bondi 2 ans eyana mondele ko 2 ans Lumumba libéré pays toyi kozwa indépendance na 1960 wana kaka donc 58 na 1960 est aussi indépendance donc Lumumba asali 2 ans à libéré mboka sikoyo yo landa cohérence yo moko par rapport à masolo tout ba livre tout na ba discours tout oyo so mwana Kongo ba Lumumba basala nani débat na bato ya abako so mwana bako atifa ya bango mama ata bongo tango papa Lumumba tosengi indépendance a principe ça esenga maka mama ezakile tango mapati manifestation abako nesika ba indépendance ezo maka wa kundia bilo tika sikoyo to solola le 4 juin wana nde ezalaki cérémonie oyo bango na batozwaka ezalaki journée ya cérémonie ezalaki journée ya cérémonie ya indépendance baofficialize yango batie elembo mais tozwaki yango avant bauti Belgique pour peu bauti table ronde déjà mama na 61 wana Lumumba bavote ye aye kokufa 3 mois après akufa na juin akufaka na si je ne me trompe pas oui akufa le 17 janvier 61 na âge à 36 ans donc Lumumba oyoka donc asali soki natali badate ndenge ezali na Lumumba asali 4 mois na politique potosi indépendant 1960 le 30 juin 61 oyo ebandaki na Lumumba akomi premier ministre aye kokufa na 17 janvier kaka na 61 afeli na une année na pouvoir une année mama donc moto abandi politique na 1958 alongi etuma na 1962 ans
allait pour ça une année après il y a politique 61 dans 1961 et a confirmé dans l'année en janvier. Tant que la date on est par rapport à nana kundima isu lumumba nani lumumba kufanya pour la indépendance wapi mama lumumba kufa pour la indépendance té mais ba boma qui est pour la nini nguta lumumba kufa pour la indépendance té mama avant akufa lumumba atika kama tutukume indépendance mama to indépendance lumumba bobe on kiza la communauté mama lumumba kufa pour la nini to indépendance oyokanizate parce que makatangi na effet que jamais tant que tu es indépendant tu mets à yebisi bango kwa bino to comme libre parce que c'est quelque chose de makasi sikoyo c'est que tout ce que le monde mutu na mutu azo la périmètre naturel là c'est là le vrai problème ya mwe même le mumba na kasavubu bakuza ba massa pour ça idéologie moko bona kasavubu na kono va libérer biso que chacun rentre dans sa maison osomona yamuli batembele bakelesima lumumba po lumumba sali parti moko esangisi mikolo nyonso po mikolo wana batia kuna te po lumumba soki batia kuna po ya premier séjour tokokende wapi soki bakongo balekipele mabele tozoka bazamba c'est là le vrai problème banon origine to batia nsima ya lumumba parce que mpona lumumba tosala esika moko effectivement moto awutaka soki aya kosala soki na chemin de fer bazwaka na kasai moko na équateur moko na kisangani azoka na kisangani azasoka ndako kuna azasoka ba référence mana tosangana tofanda awa yanguli bato netu bakosangana na nsima lumumba parce que bakongo mpona bango bezono bakoka kozali bazenza se balingisi la oyaka mpona bareseau exploité totolaki baprisonnier il est temps pourquoi tokomi libre biso tozo mabele na biso bino mpo tokoya bamabele yango moni tout partir de la maman sombe ayi kosala indépendance po ya lingaka na ye te par contre kasi kosala indépendance te sombe asali sécession na ye babindie babino nono biso tolingi bazala ndenge baza wana po ndenge wana tokoexploite bango tokontinue kaka colonisation ndani lumumba babelge mama bao babenganaka bazongi sous prétexte que basi na bango bazoviole bango na bato po basali basécession bayi koprotege bato na bango trouble na trouble lumumba asengi aide epai ya bacasque bleu ya oni elanda esika lumumba kokufela mama lumumba premier ministre elekeli ye bato badesordre elekeli ye abengi oni aya kointervenir mpo ya kotia kimia différentes armées groupe militaire ezobundabunda bamitinerie basécession abengi oni aya kokota oni azowumela ndeka ezalaka makambo ezoleka na infecte avant oni aya ezala soki 3 ans oni anda na ye te bazokoverifie oni azoya te lumumba mweke oni azowumela abengi barishe baya kokota makambo akonse baya koaide bapopulation or aire wana russie na états-unis baza lokola mpuku na niawi donc jamais guerre humanitaire ni baaméricain batabi o mais mutu aza motu na biso donc azaka mpe na couloir kote wana mama lumumba akufelaka place wana koza lumumba nde yango wana me monene te mutu ayako koma ye kaka utilize kaka biso banegre eza na indépendance te lumumba azalika na fonction indépendance tozo soki le cadre change de des autres ba ko bimi ba pe kisi ba katavubu ti na table ko katavubu to akosenga ke wozo lumumba na bolo ko bisa ye azara to ligi bikolo to seza et puis moi pour me kizo ma parti politique to ezala ki wala ezaki ma tribu na kota ki na yo aw ezala ki bikolo muna ba mitiwele ya ba kasaye ba tativu ezala ki ezala ko fonctionner ndenge wana to ba ba aba ko ezaki ba tribaliste yango ba to tel mama to ça parti to ça parti malabi on a date babengi yango confédération des associations tribales de Katanga ekomi parti politique le 4 octobre 1958 eza mitiwali ya bakatangeti baloba 4 association de tribus de baloba du nord Katanga ekomi parti politique na 1960 mama na 1950 eza bakufa batribiti toza baparti oyo babengi ATCAR association de Tchoko, du Congo et de l'Angola et de l'Rhodésie. Na kati ya Kisasawa donc
en 1954, parti politique. Et autre bengi MLCNR, Mumba, il y a un Mumba a fait exception. A cause de MLCNR, et lui, on a dit, ma tête, ma rappelle le mouvement là-bas. Mais le Mumba a eu aussi ma bengi MLC, et là, qui mouvement national catholique, ma salle a eu pour combattre, qui m'a dit, mais nous combattre pour faire pour les autres. Dans la question de la Congo, les mêmes choses produisent les mêmes effets. N'importe où, vous dites, vous dites d'accord, kaka ezalaka kaka pe bongo. Basali mouvement national catholique, bapesa opa malula, azo combattre kitwati. Tamo Lumumba awuti aklaye, basepeli la disco ba Lumumba ma changer, na ndenge pe ba kama sejour kali na bitu, bapesa Lumumba parti wana. Ezali kutu Lumumba te zaki soki papa mso akufaki ba asilika na kutu zaki Lumumba te fana za pesa parti wana. Ezali soki mboko soki nani? Kosomo na mama, le parti to. Ezalaka wana, ezalaki ba parti tribal. Mais balonga na ba kupe to batela na ba parti na kitibi na ba mutu mo balonga te, abako ni balonga ka. Nena ka papa Lumumba asali kaka na un phénomène il y a 3 ans. Adoka palette na scène politique à 58. 2 ans après alonge tumanene balobaka wana apengani mundele. Asenge de pas de 2 ans wana kaka na 61 a comme premier ministre kaka 61 wana akufi. Mama 3 ans tala histoire na littérature. Ata mwana mukeko tuna yoti mama. Fuma kabambi ya syllabus oyo. Pona abashuru kaka. Mais on m'a quand tout de service oyo. Donc les moi c'est ma raison. Timoyi il faut ça quand même il y a des temps où il faut quand même un minimum d'intelligence quand on triche. Et ça c'est votre option comme cochon, ou il y a comme le Mumba, pour même moi dans mon cas 3 ans de papa le Mumba sali na littérature ni ngi sali ko kamwa ko. Comme maman va vous mélater. La politique au gérer avant même débattre. Avant même débattre à coup de 61. Donc c'est des problèmes de 1960. Après les 61 on a eu à voter premier ministre. Quand la 61 on a couffé. Bon il le Mumba pour dans moka wapi. Vraiment c'est grave. Vraiment attendez moi. C'est grave même na année moko quand le Mumba saka wana. Soko tuni mwana na ye le Mumba tiki fait 4 maisons na Gombe. Kalina. Asango wapi. Asango wapi. Mwana na ye oazana kifasa aba biloko tumo pata mobutu mabotla banda kwa Lumumba na oyo azalaka na Kalina na Gombe. Lokwa. Kaka na ina ne Lumumba kuna 24 maisons na Gombe. Na ina ne wana kaka. Atongia ngo wapi. Atongia ngo wapi. Matondo mingi mbuta matondo mingi vraiment ndenge sili kotalisa biso lisolo ya Congo. Masolo ya Congo vraiment mingi baibi yango te toza kubelese ko apprendre biso nyonso. Po biso nyonso pe na tango wana tozalaka belese bana. Lelo nde toza ko apprendre vraiment masolo ya Congo. Na ndenge ya bosolo buta okotalisa biso nyonso o ne mona nsemi asili koloba nyonso ne mona nsemi asili koloba na masolo na ye na njela na ye wazali kotambola wazali kolinga kotambola pona Congo ekosimba yaya ne mwana nsemi ekosimba oli mutuna yozo tuna eza mutuna ikile tuna malaka ata eba kokole sozo kune tuma indépendance kochola kofinga ko ironiser yemo kwa le baba tozo tuna kutu kasawa bi yo kutuna no sali atatonga te yo kubenga na mundele yo donc bazaki kochola ba ko ridiculiser bango même kozomona mais patience persévérance tomoni bandeko mingi oyo bandeko mingi bakongole po tosukisa vraiment na moni vraiment tokomineti na suka masolo na biso tozwi lisusu tambola ye mpola mokolo na lelo mpona kosukisa naloba kaka tomoni bandeko mingi oyo ya Congo na biso RDC bazali contre ne mwana nsemi le 7 août ne mwana nsemi alobaki bato babima tomoni ndenge yo moko uti koloba ezali kaka bato ya BDK na bakongo mosusu le 21 tomoni bato babimi te raison ye moko alobaki yango parce que infiltration ya Kabila ezalaki sur le terrain troisième yo koya na yebi soki vraiment bato bakobima mais to espérer que bato babima vraiment ebele kasi na nyonso to wana le 31 décembre oyo ezali koya Félix Tshisekedi a préparé ete bana na Congo nyonso babima soki Kabila respecter accord na bango te oyo basigna na Kabila soki a respecté yango te vraiment bana na Congo bakobima le 31 décembre libanda po babenga na Kabila consigne na yo kozala nini na ba ndeko baza kolanda biso surtout ya Congo central
matondo mingi yaya kasi yango toloba awa soki ordre Félix akopesa wana yango nde eza na nzela ya résistance na kosenga bandeko ya bunja Kongo bunja mayala mpe bandeko bakongo to bakongole balimbisa ye lokola balimbisaka bato nyonso tokobima soki ezali mpona kolibere mboka mais soki mpona élection ça ne sert à rien bakenda bango te parce que na élection ata Kabila ke na Sénat akomonte kolita loi ekolobi yango clair te soki chef de l'état akufi président Sénat moto akozwa masolo donc akozonga libela lisusu eza nango eloko moko te soki aba élection babima na bango te mais soki congolais apprécie que jour yango Félix alobi ke non voilà les deux absolument populaires nga na kosenga ata oyo ya bunja bakongo ata ya bunja bayana balimbisa eza mpona Félix te mais eza mpona Kongo mabe kozongisa babe na mabe eza batina te ekontere kopesa bango leso bayeba ke toza bavéritable nationaliste toza barégionaliste te oyo bango basali biso biso tokosala bango te mpo soki tosali yango président aza kaka biso na kosikala na bato ya bunja Kongo bandeko ya bunja mayala bandeko bakongole eza bandeko nanga bakongo soki Félix apesi ordre ke ordre wana eza na cadre ke Kabila soulèvement mpo Kabila na barwande bakende kaka ndenge nde mwana ntie bapesi bolimbisa bokende bozokisa mabe na mabe te moto asali mabe leso monene mpona bango leso monene mpona bakongole toko bazotola bazoyina leso monene biso tosalaka bato mabe te mokongo aza toujours azokisaka tu bobolamu mage bayiseleki biso tosalaka bato mabe te mama yango tosenga akople tovange te soki Félix akopesa discours ke non en tout cas tosangana Kabila libanda makambo élection ezali te kasi yango nde tololuka te tobima wana kosenga bandeko ya bunja Kongo bakongo bobima bozokisa mabe na mabe te etika tokotala yango tobima voilà bilonga na koloba yango wana mama babima soki bamoni peke Félix azonga nzela nalobi bien na nzela mais soki aba élection mpo yeba azwi tote te wana ça ne sert à rien yango na koloba yaya mais en tout cas makambo etali yo indépendance ezali likambo nde mwana ntieni te nde mwana ntieni azali fils spirituel ya Kintwadi na Kasavubu donc oyo azosala azali fidèle na koma ya bakoko na ye mwana aza etike abosanaka koko na ye te parce que akuta bali mwasi ya mondele abosanaka koko na ye te parce que bata eleki mingi nation ezali droit naturel république ezali invention ya motu Congo central ezali eloko tata nzambe apesaka biso pour preuve tozalaka na date moko boye te o anniversaire ya Congo central yebi ere bandaka osala anniversaire mais tozalaka na date ya anniversaire ya Congo 30 juin toyebi date ebandaka eza fabrique ya moto ya mokili donc ntango ndeko ozokobosa baprovince na yo olingi ose fond mpona steke na mai ndeko oza lisusu mutu te matondo mingi mbuta namoni tokomi na suka masolo na biso vraiment napesi yo vraiment merci mingi na kolinga otalisa bandeko liloba ya suka mpona kosukisa vraiment masolo na biso liloba ya suka na kosenga bandeko nyonso to bolingo ezala ete fédéralisme indépendance sécession ekoki kozala mpe poste bonheur papa tseka loba likambo kotango na kambo ya moke na bosanaka te moto oyo azobela alingaka infirmier te mais ntango abikaka ngaseblaka tonga wana esalaki mpasi me ezalaki mponga na bika tali na bando kotambola lisese na kopesa yango wana donc biloko mosusu bamesure mosusu na pays ntango tozwaka yango ozomona peut-être mais suka nango komonaki to ezalaki boye nde mwana te baza kokola galile mama galile babomaka ye na bato nyonso ya mboka po alobaka la terre tourne autour du soleil bato ezala moto likoma oyo balanda galile batembika ye babeta ye galile akufi mpo moto kolobela ye azalaka te na mboka wana mama mais na nsima nango pepe ekomona azalaki na réseau ko la terre tourne autour du soleil mabele balukaka mais pourquoi eza komona yango te avec le temps mabele balukaka ko lotokomi minute mabele baluki total mama baboma galile baboma ndeko na bango donc azalaka na raison moto akotela ye azalaki te parce que conscience azwaka na ngonga wana eleki mboka mobimba nde likambo nde mwana tieni
soki emema biso mosika mingi ya réalité mais nakosenga bakongolais vraiment bozala attentif olingi mwana te iyokaka olingi iyokaka po mutu moko te azali papa ti ezalaki populaire mais bango balingaki yo te bazalaki kaka donc yaya esalaka bino pasi te bato bafingi nde mwana te bato balobi mutu oyo azorayonne aza na actualité bafingaka ye bayinaka ye tala yesu batuna meme na ndako ya nzambe alobi akobuka ndako ya nzambe oyo mais ntango bakangi ye amoni mama wana motyoli wana abisi mama kolela mpo na ngai te lela mpo na bana na yo ayebisi mama wana mais yesu amonaka mama wana atyolaka ye na ndako ya nzambe yesu lelo kosala miracle nini yezabela kobuka ndako ya nzambe na kotonga mosusu abi yobuka ndako ya nzambe yoka egumelaka te bakangi bango yesu yango bakangi mama wana bukana koseka yesu na kuluji ntango azoleka baoke soki na galile soki wakudi wana amoni mama wana ya kati ya ngulu po ayebisi mama kolela mpo ngai te lela mabele na yo na bana na yo bamama israel ayebisi bongo ayebisi ye bongo yango bino bakongole otyola nde mwana temi te me bolela mpo na mabele na bino na bakuku na bino biso mpe mabe eza na bakongo mondela koyokela biso toyebi kosolola me pasi eza mingi na mabele mpo bakuku na bino taa na kasai nivo ezo ekomi taa na kivu na ebisi bino soki bakomi 100 000 bakosenga indépendance mpo loi de permettre bango eza na constitution article 218 alinéa 4 eza na constitution otangaka akokoki kotya makelele bakosenga nani bakoki te soki bakoki nde wana bokolela mpenza bien bamama jérusalem mpo batolaka yesu bayebisi bango bolela mpo na bino na mabele na bino bakona bamama jérusalem bakoma kolela ti lokola bino awa si bakona bamama jérusalem ti yesu tongo yesu butu kasi botika bamama jérusalem me botiolaka yesu na ndako ya nzambe tunakubuka ndako ya nzambe kotonga moseki ye nde boseka nde mwana tiani me yesu alobaka na bino bolela mpo na bana na bino na mabele na bino boza bamama jérusalem voilà mokili kaka ya yango wana donc gaïza akufaka azangaka témoin mais lelo tokoma korekete gaïza azalaka na raison tokoma koteka gaïza na classe mais tomona eti yesu ndenge moko batiolaka ye mais lelo tokoma bamama jérusalem matondo matondo bolimbisi bandeko naseki mbuta bolimbisi osekisi ngai vraiment kote ya mama Jérusalem vraiment bolimbisi matondo mingi namoni tokomi vraiment mbala ya nsima au revoir mbuta au revoir vraiment bandeko bino moko bosili kolanda mbuta na biso na oyo nyonso asili koloba moko na lelo vraiment ngai naza na mingi ya koloba te naza na mingi ya kobakisa te bino nyonso ndenge tokomaki titre na biso yango oyo touti kobetela yango c'était vraiment nayebi te soki tobimi libanda soki tozalaki kaka na kati mais boyoki nyonso tu ombuta asili kotalisa biso matondo mingi na ndenge bosili kolanda ngai merci na Julie Mbuyi merci na ya Emily mama na biso Emily merci na King Giovanni merci na mama Pasime Kitoko merci na bandeko nyonso bosili koparticiper vraiment na émission na ngai ya mokona lelo vraiment nalingi bino mingi bokontinue kotalaka ngai naza wana mpona bino vraiment matondo mingi tomonani mbala ya nsima au revoir.